Ce qui est pesa que yo ndenge ozo kosenga ADN wana. Que ozali mwana wana te, mwana mutu wana te. Comprendre. Et toyoki que ce qui paye et l'ancienne dame maman Olive paye à l'obéli ADN. Quoi de plus anormal? C'est aussi peut-être pour éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale. Nous avons contesté moi ezali papa. Tonobi contestation ya nani ya moi na bi que non o azali moi na ngate. Ezali maman, ezali bandeko ya papa. Mais tant que vous avez déjà la preuve par exemple que non ozali kombo boui. Yo ndeko musoko monika azali ndeko na yo te. Koleka na ba télévision te. Ça veut dire papa na yo à reconnaître yo affiliation. Tant que papa no à reconnaître yo, apeso déjà kombo na yo. Ezana mutu musuta ko contester comme wana kaka ye moko. Ezana mutu musuta ko contester comme wana kaka ye moko. Li ndenga zoko loba azali moko ya ya mwana ya musée. Quoi de plus anormal à saisir ba juridiction compétente. Zolo ba makambu ya soki ya Ibrahim Kabila. Ça c'est vraiment une affaire purement privée. Ya famille na ba musi réellement. Azali moko ya famille Kabila. Etali vous êtes moko na biso ne. Etali makambu ya mutu moko ti. Ezana mutu musuta ko contester comme wana kaka ye moko. Ezana mutu musuta ko contester comme wana kaka ye moko. Ce qui est pesa que yo ndenge ozo kosenga ADN wana. Que ozali mwana wana te, mwana mutu wana te. Comprendre. Nazomo na Congolais mobimba azu yango lokola likambo na ye etali biso na nini. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité étant qu'ils allaient pouvoir absolu. Na boloko ya bolingo oyo nzambalina zo api bambo na ngapie ya on a préféré na sala ngavio toyebiki accepte de cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai bongola matoyi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition ya nzoto na biso yo muto bete ya batampo esala 15 ans 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Mbote bandeko balandi ya Nouvelle Tendance, mbote bandeko balandi bosabona na Nouvelle Tendance. Merci beaucoup ya koyebete boza ebele libosa batando ike na bino pona kolanda magazine na biso puis magazine na bino vérité et réalité awa na Nouvelle Tendance. Merci beaucoup pour la fidélité, merci beaucoup pour la confiance. Oh toujours bon message na kopesa biso awa na Nouvelle Tendance parce que biso awa tolobaka la vérité, rien que la vérité. To balolaka information to pesa ka yango ndenge ezali.
mpe tozalaka wana mpona kocréer bainformation te. Merci beaucoup yakoyeba ete boza ebele ya kolanda biso baona bosabone te. Avec beaucoup de respect, je vous dois. Na sengi bo s'abonner na nouvelle tendance et vous allez malade mingi ba opesi bo s'abonner beaucoup ba toujours vous allez ensemble na biso eza malamu mingi. Merci beaucoup à Yadjani Sita Tungamputu Banga Michora, merci beaucoup à toi Yadjani Sita le bourreau du temple, merci beaucoup à toi Yadjani na kolela kaka Yadjani Sita, merci beaucoup à toi mon Dieu. Pourquoi pas Joe Shongani moto moko bien. Merci beaucoup à toi, mon vieux Joe Shongani Balobi. Bakami Bani déjà pour ma projet d'ailleurs ACP là. Merci beaucoup aussi à Yadondo Mba les parents. Merci beaucoup à toi Yado pour papa et pas pour les chats les rassembleurs. Vieux Bosco Kassobi à Mobali à Maman Nono depuis Londres Maman Nono. Il y a la Claudine Boto les nananou. Na ko CP la kaka na Rosela na yo cabino. Pourquoi pas aussi et pas il y a Martin Songolo, PDG Mounene na Kata Paris. Merci beaucoup à toi Martin Songolo, papa na Christelle, papa na François, papa na Brian, Yaya na Christivi. Oh yanga wana grande famille yanga pourquoi pas ya Bobo Mukuna, pourquoi pas ya Eden Timba. Merci beaucoup à toi mon oncle chéri, Maï Salakiakou. Bon anniversaire à Manassé Salakiakou. Oh yazo fêté anniversaire na ye mokolo ya lelo na République démocratique du Congo. Nayambi moko po na bino lelo tokosolola na masuma koleka awa na République démocratique du Congo azali papa. Et malamu tuzaka na situation ya Covid okaka tuza na kati ya confinement. Ouais. Ezoleka ndeni nini? Confinement kande tuzo komona eza di ya pandémie de l'air. Basenga na biso ke mutu na mutu a se protéger. Et a chaka ba masque. Par rapport à l'émission, il fallait na lata yango pe ezali wana na nani na saki. Mais tu as moi pembe tiens tu sais tourner parce que là tu retourner bien mais ezali tozo là tango dès que tobi malibanda tozo vendre sika bato bazamo ebele po combattre la bande comme sous biso moko pe to ni batela. Merci na kobana ko me présenter nga naza juriste comme onanga Hippolyte Mobangu ebele pende ba kotala nga pe ba yebinga. Ouais. Je sais pas baron ni pour tu comprendre la PM so bande ko ba Hollande biso ba keno mettre aza juriste na cabinet mo eza koto boye bien na baron ya nini ndenge bolo barana. Madame la journaliste, pardon, avec beaucoup de respect, beaucoup de considération, awanga na ye ko intervenir te en tant que na ye kaka par rapport à juriste aye ko pesa position na ye na oyo ye ayebeli na nani na mibeko. Soko za na besoin ya avocat wana nde okoya na côté mosusu mais awa na yende en tant que juriste oyo azo ko pesa pe moi azo contribuer pe na ndenge ya ko vulgariser mibeko na mboka. OK maître. Bon merci mboka na biso ezali na mobeko babenga ka constitution oyo tuza nango depuis 2006 ba modifier yango na 2011 mboka ndenge ezali wana epesi ba institution nyonso na kati tuza lokola na présidence tuza lokola na gouvernement tuza lokola pouvoir judiciaire tuza lokola pouvoir législatif oza composé par le parlement excusez ceux qui peut-être natangi yango na désordre institution ezali na ba prérogative nango sur total lokola article 149 de la constitution ezolakisa pouvoir judiciaire eza composé ba cours et tribunaux oyo nyonso eza kosambisa bato poto zongela na réponse na yo mutu soki azali victime ya mbeba na lopoto babenga yango infraction na biso babenga yango infraction eza lokola koyiba infraction eza lokola détournement ya mbongo infraction eza lokola bitumba soki mutu asali infraction a commettre infraction mutu azali victime akende kotika plainte na ye soit dénonciation na ye ou soit na policier ou babenga OPJ à la police soit na parquet na magistrat ya parquet babenge magistrat debout ou soit pe mobeko pe lobby que citation directe na tribunal tozonga na parquet pour te répondre na ba question ezali ya lelo soki o déposer plainte na yo na parquet magistrat o babenga procureur azali mokonzi ya parquet
parquet basé belé, parquet près les tribunaux de paix, parquet près les tribunaux de grande instance, parquet près la cour d'appel, parquet près la cour à cassation, parquet général près la cour à cassation, parquet général près la cour à sûreté et ainsi de suite. Parquet ezali moi ebelé. Procureur a copé sa peine à moninga ne mususu procureur. Donc azali magistrat sibatene par rapport à procureur. Akobanda ko instruire dossier wana. Ce qui a moni que ezali na ba indice série akipa. Ça veut dire ba biloko yoko pesa yendingisa alande la mutu wana. Akokanga yo. Akokanga yo. Akokanga yo ndenge nini akokanga yo na désordre parce que ndingisa wana zoko kanga yo ezali mobeko nde mutepesi poisa nini aluka ba infraction pe a réprimer yango ezali te pouvoir na ye moko ezali nde l'état pesi ndingisa wana ya kobatela mboka ya ko réprimer mibeko maintenant soki ezana ba indice série ya culpabilité donc la ki sipenza que non awa ndenge bakangi mutu oyo azali vraiment na bambeba bako placer sous mandat d'arrêt provisoire. Bako placer yo. Donc ba placer yo. Soki na kasho ya parquet place ezali bako tia yo wana. Soki place ezali te bako tinda yo kuna na nani na CPRK na prison Makala okofanda kuna. Mais pendant ce temps ozali na liberté ko senga liberté provisoire parce que balobi boye la liberté les principes, la détention l'exception. Cela veut dire l'état ligne que nous ça la libre. Mais bako kanga yo pe. Ceux qui batin yo kuna na Makala même ceux qui ozali na d'abord wana parquet ko senga liberté provisoire. Et pas ya nani. Ko senga liberté provisoire ezali et pas ya magistrat wana zo ko sambisa yo. Il y a kotala que est-ce que liberté provisoire yo muto zo ko senga ko pesa ye. So ka moni que non ça ne va pas ko ne pas participer rapport et pas ya chef na ye. Chef na pas atali abi que te tika ina no wana. Ya ngwane ba ko tinda yo na nani na sepergande tuuti koloba awana Makala. Pendant d'abord 15 jours ba bengango détention préventive. 15 jours après juge à tribunal ya paix. Aya kotala est-ce que ndenge magistrat ya parquet a tchaki yo na boloko. Ça va? Est-ce que ba condition vraiment il y avait ba indice série à culpabilité na 15 jours wana. Ba ko banda kotala chaque fois 15 jours mais ça na ba infraction mususu ko leka 3 fois 15 jours. Wana isa ba détail to ko lobelango na nani na ba émission mususu. Mais ozali na temps ko senga liberté provisoire. Maintenant ce qui est qu'il connaît ils na chambre à conseil ezali ni. Ezali tribunal de paix. Donc puisque ba lobby mon bec on a besoin de lobby que non. Muto ko senga liberté provisoire devant ba juge à tribunal de paix. Ok na lobby que non ngai ne naza boye en tout cas fuite nanga iza koki mate nazali na adresse naza papa ya bana soit naza malade okopesa ba motif oyo ko convaincre le tribunal wana pour ba pesa yo liberté provisoire par une ordonnance même kuna pa opeso na jugement par une ordonnance ya mise en liberté provisoire ba ko pesa yo pe lokwa pe ba ko boya pe soki ba boyi ba koki ko pesa ba koki pe ko boya oui donc soki ba boyi eza problème te. Mais mobeko ye moko lobby mobeko ye moko lobby soki pe ba boyi ezali bango mo ba ko boya ba ko motiver pe pona nini ba pe sote puisque kuna na nani na chambre à conseil ezali na magistrat ya parquet ministère public hier o linga te ke ba pe so liberté ko lobaki non en tout cas na zaka na besoin ya moto pona sa nini na sambisa ye ko sambisa sili na noté maintenant tribunal pe ko kende batali na oyo yo sengaki oyo lobaki na oyo magistrat ya parquet à lobaki so ba moni ke bazali convaincu après ba pe so soit ba so pe ba boyi mais ce qui par exemple a boyi ozali pe na droit pe ko sala nini ya ko sala appel na ordonnance wana na mokolo moko mokolo na ezokoya mokolo wana ezokoya donc ko pesa liberté provisoire na uti ko loba wa ba ko pesa na parquet a ko pesa pe ba condition na ye ba ko pesa na tribunal oyo ko senga na chambre à conseil ceux qui par exemple bango baboyi na chambre à conseil okeyi na appel et tina na cassation je pense bien que lelo kola nyo sezo ko leka na télévision to zo lokola dossier ande ko na biso Vital Kamerhe c'est aussi une leçon pédagogique bat fo ba yeba ndenge ezali donc eloko moko ya mabe ezoko salema wana te ezala na décision na dossier ande ko na biso Kamerhe ezana ba dossier o mususu même na dossier ya nani ya évêque Pascal Mukuna eloko moko ya sika wana ezali te ezana mutu moko tazo ko violer loi batu na batu bazo ko salela
ndenge mobeko epeseli ndenge na ngambo ya tosimba na koto ya mwana mboka Vital Kamerhe ndenge basengi liberté provisoire banda 4 fois bazosenga liberté provisoire bazoboya kopesa ye ça veut dire que babuki mibeko te bazaka na kati ya mibeko parce que bakoka pe kopesa na ndimi te ke monsieur Vital Kamerhe akoki kokima na mboko mama na uti koloba boye kopesa liberté provisoire ezali ndenge nde tribunal ye moko nde amoni lokola dossier ya ndeko Vital elongwe na nani na ministère public ekei na tribunal nasi bomonaki audience ya le 11 novembre ndenge bavocat basengaki liberté provisoire mais tribunal pe emoni ke te mpo na ye tribunal kopesa ndeko na biso Vital Kamerhe liberté provisoire ezo convaincre bango te ba raison oyo ye azokoloba donc babuki mibeko moko te ezala magistrat ya parquet ezala ba juge wana ya tribunal bazoko ata mutu moko te abuki mibeko droit pe ko senga pe liberté provisoire pe ezali na nana ndeko na biso Kamerhe je pense que cette fois-ci bakoke na cassation nde biso zoko yoka nga nazali avocat na yete mais ndenge tozoko yoka mais mutu moko te abuki mibeko tomonaki mwana mboka Mukuna avec pasteur Mukuna oyo bauti kotindela invitation mbala moko akomi kuna na ndako ya mibeko mbala moko kosambisa ye mwa moke nsima na yango bakende ye mbala moko makala e procédure wana oyo ekendeli wana est-ce que eza kobuka mibeko te parce que toyebi ke invitation yaka première fois deuxième fois troisième fois nde bakoki kokende na yo est-ce mbala moko kaka bo bakoko kende na évêque mbala moko tina ndako na makala yango wana nde biso bato ya mibeko tozali na responsabilité ya kuvulgariser mibeko mutu oyo azokosambisa toloba magistrat ya parquet ye nde mutu akojuge opportunité ya koplace mutu sous map ezali baspéculation te soki par exemple batindeli yo mandat ya comparution okeni mandat ya comparution obandi kosamba soki batindeli yo mpe mandat ya comparution ozokokende te bakotindeli yo mandat d'amene bakoya kozwa yo donc koplace mutu sous map sous map ezali magistrat moko ndenge amoni ke non vraiment ya ba indice sérieux ya culpabilité na chef ya mutu azokosambisa na mutu azokosambisa biki bon en tout cas na ndenge nga magistrat na sambisi na moni ke mutu oyo asali bambeba yango bazokobenga ke ezali ba indice sérieux ya culpabilité ezali ka moi réponse na uti koloba awa par rapport à nani wana évêque Mukuna pe quand il y a un parquet pe magistrat moni ke no ya ba indice yango na tindaki kuna donc magistrat musala na yango wana mais bala mboka balobi eza comme ici que bandeko mosusu na kati ya politique batelemeli yango baza kosala ke anyo kama ndenge ni invitation bala moko ka kelekisa bala moko évêque tina na prison makala c'est que ba juge na biso babuki mibeko baza kosala ngo bango nde baza likolo madame si jabuki mibeko te ezali même pas eza magistrat ya parquet musala na yango wana toyebi ke moins ba manipulation ezali ebele mais tozoloba ke non ba indice rien nde mutu etindi puisque mobeko elobi na yeke tango moni ba indice sérieux ya culpabilité yo placer mutu na état wana babe un principe ya irresponsabilité à ministère public na oyo nyonso ye azalaka irresponsable puisque ye azali nde gardien ya mibeko ye azande représentant ya l'état musala nende yango wana donc soki asambisio amoni ki en tout cas au regard instruction ba indice oyo donc ba élément oyo ezokopesa ke asambisa bato ekoki kakoko fandisa yo wana afandisi yo balobi te ke no ba condamner yo eloko musu foto yeba tant magistrat azokosambisa na parquet a condamner te muta kende condamner eza kuna soit kwa kito eza kuna na tribunal ye azoko renire kaka ba pièces ba élément après akotinda kuna na tribunal kotala ou soit mo koloba pe ke non en tout cas pour na ngai bien que na fandisa ki mutu wana na pendant 2 ou 3 semaines na moni ke ba élément infractionnel ezali réunité akoki kotika yepe à lever des tensions na ye ou soit ye moko pa accorder liberté provisoire mais ezali te ke no bato ba s'acharner contre magistrat ozoko sala mosala na ye ndenge mobeko alese ke parti mususu elesi po ete azwa moko ndeko avec Mukunda mais même ba mona makala ngai na ko défendre magistrat mais
oyebi musala obango basalaka na oba avocat basalaka ezali musala moko ezali passe il faut kaka ozalaka mutuka na motema mais pona biso nde toyebi mwa mibeko na lobi teke nyonso mwa nda mwa mibeko toyebi pona nga to de passionné na ba makambo wana to longwa na ba aspect politique to kende vraiment na droit ce qui pourquoi permettre ngana banda ko tanga ba article moko par rapport à des tensions par rapport à ba conditions to tanga pe code de procédure pénale to tanga pe ba mibeko oyo ba otera makasi ba koma lokwa ba Antoine Ribens na bato mususu bokomona ke nazomona te place oyo na ko reprocher magistrat wana et ce qui allait te pona nga nazotala nde musala mibeko oyo ba pesa ki ye yango nazoko sala. Ok, mais tozoko bana okaka ndeko. Mais to mona ki pe mwana mboka tozaka na ye parce que yende ba otokanga mikolo yo avec mukuna na télévision lolenga bade ko bake na yebi bato baboma intel. Na yebi bato basala boy. Azaki wana pona ko pusaki bandeko oyo ba dirigeaki mboka lobi ba dirigeaki malamu te seno ye. Alobi ete batika mboka basa bato ya mboka to mona tolandaki biso nyoso na yo pe na yebi kolandaki lolenge nini abadaki koleka na ba télévision na biso ya awa ya kolobelaka par rapport ya bato bakabaki mboka lobi oye pa azalaki na kati ya lisanga wana me ami longolaki. Est-ce que maloba na ye wana ko kipe ko sala ete me mayeli boso bazizo? Bon babengango ba dénonciation calomnieuse parce que soto landeli ngo afinga kité abadaki koloba nende ba vérité bo solo. Bon ngai te dossier wana je pense bien que au cause de éclaircissement bien auprès ya ba avocat na bango kuna et à ce que je sache ezali soki na mwana mwasi moko mone Mimi Chibola. Mimi Chibola wana ndenge biso to kolanda ba information na ba média na bande kona bino mususu azo se plaindre que non l'évêque Pascal Mukula azo détenir illégalement certificat ya lupangu oyo mobile na tikela ki et que azala qui peut victime nani ya viol. To se poser d'abord la question, est-ce que détenir certificat d'enregistrement ya mutu na viol est-ce que pexami ou bien pexamité ngana koyebisa au sans jambage que pexami ezali ba infraction oyo nde biso zoko landa ndenge nde tozoko landa ndenge parquet lobby na ndenge pe bino pe bato media pe bazoko loba mais eloko wana mususu ngai na yebite biso zoko landa nde oyo za officiel que ezali pour moi c'est bimika atango moi mboka avec mukuna leki na télé pe na ko banda ko dénoncer oyo ya yebi par rapport ya makaya bato batambusaka mboka lobby nde yango wana ebimisi makamisa ba Mami Chibola wana babimi ndenge to koyo kaka. Mais na yebite soki ko kende ko funda likambu na parquet ezali na tamoko ba pesaka te ngana ko kotela mutu moko te ngai nde otuninga question par rapport à nabi que non pona biso oto yebeli ke bakangeli pona dossier anani ya Mami Chibola oyo azo simba certificat d'enregistrement na ye illégalement oyo pe semblerait-il qu'azali victime anani avion tozo zelande parquet azali na nani ngai nde oyo to yebeli oyo nde yango wana nde abafanisi ye kuna nani na seperka mais pour toute autre considération en tout cas ngai na yebite biso yebi nde oyo ezali officiel. Tango nini ekomaka viol tango mwasi ya mobali baza normal babandaki kobima na bango bazalaka na bango bazalaka parce que zamba ya liboso te eza pete ke nomba la moko kaka zwi mais yebisaka na tango mwasi ya mobali bakovivre ekomaka viol ngonga nini parce que c'est loko bozalaka na bibo vivaka na bino ndenge nini mbala moko kaka koma viol ekomaka ngonga nini. Question importante. Ouais. Et lelo viol d'abord faut koyeba que viol ezaka kaka pona ba minorité viol même ba mari akoko violer pe mwasi na ye moi c'est pas ko violer pe mobali na ye na bato babalana na zoloba na yo na mobeko oyo asika viol lelo ezoko kipete pour le respect à public tozoko loba mais tozoko loba ne mibeko ce qui par exemple au forcer moi si na yo na kokuta na ye tant moi si na yo azali disposé te osali viol tant mutu nyonso a consentir te likambo wana osali viol permettez il faut na zapper na moi respect pe na public nazoko loba mais je pense que bato bazoko comprendre viol les ateka kaka non ici non tant moninga muso azoko boya
yo zo ko forcer attaque bino bobimaki surtout moi na mineur andima te azala moi so bien mobile lelo viol ils ont occupé AGT wana loi ya kala wana mais loi ya sika lelo ils ont occupé violité donc toze la parquet azo ko sala ba enquête parquet nde muto ko fixer tant dossier ko zala fixer na tribunal to koyeba soki ezala ki viol soki ezala ki violité mais oyo nde bazo ko landela moko ebe infraction ya commettre ezali viol nantango moi ça za mukolo nde ngwana ezali viol parce que yo tozo linga nde to yeba ete viol ko makango ngani parce que soki to landeli moi malamu to ko mona ke ça veut dire que soki to bi ke ba vidéo wana ezalaki ya solo to mona ke ete moi ça sepela ki na likambo ngotongo ba de ko salama abaneki ko lela te ko lela ya ko loba ke na boy ça veut dire que azalaki à l'aise moi ça zo le kamalamu ndenge et salama kaka mais mbala moko du coup et comme viol au solo que yemo pina kata likambo ngo azalaki. Madame la journaliste, en tout cas, je me réserve par rapport à la question. Nga nazolo banoka ke viol lelo ils ont occupé. Viol les occupé moi na mukete mukolote. Biso tozo ko talande yo tuninga en tant que mutami beko. Bazo ko landela eni. Nga na bike non bazo ko landele. Mbeba mususu azali ezali viol oyo nde parquet ezoko yebisa. Kasi yonga na tribunal yeba te viol onge banaka lolenge nini po comme viol parce que mutazo sepela na likambi so sala masoki to biete to confirmer que ba vidéo ezaki aso ça veut dire que to moni moi ça azalaki à l'aise. Azalaki à l'aise dans makambo ezali ko salema. Mbemba na moko que comme viol yo to tourner to meka un peu ko limbola biso parce que yo yebi moi mi be ko yebisa biso te e comme ka viol ngongani parce que to lando a olobiete comme ka tango moko aboyi. Ça veut dire que alingi na été mais ba ko salisa ngona makasi na ebite soki na zali banda mais tant que moto alingi ezaka viol bon pe na moi si ya mukolo to lobby na uti suko zongela boyi na image na biso to toza nango na ba téléphone tozo ko mona kaka place na yeso ki ye mwana moi sazo ko sepela mais e bandeli kuna tozo to yebite bandela ki ndenge nini mettez to ebite bandela ki ndenge nini est-ce que moi na moi si ana abandaki kaka na ko sepela wana nde tozo ko mona ngo kuna obie ko sepela ka eye wana permettez nga pe na ko se poser question est-ce que yango wana ezali na mbala liboso obie yango wana puis c'est biso na droit pénal to lobaka cristallisation ya infraction ezali cristallisée tango déjà za commettre ce n'est pas parce que peut-être na ebandeli awa ngai na boy na sima na ndimi que kondimanga même nazo ko seka infraction ezali te maman journaliste infraction ezali kaka ngo nazo loba ke non ngai ba image tozana ngo na téléphone awa tozo mona ka parti wana ye mwana mwasi ngo azo ko sepela mais place e banda ki je pense bien muta ko pesa ba éclaircissement ezali mwana mwasi lokwa bango bazali liboso magistrat to yebite ya loba ki nini po ke ba yebisa biso lelo ke ezali viol mais na lobby boy viol les autres occupé agité viol ata papa ko violer moi si na ye moi c'est pas ko violer tant que moi ça arrive vraiment disposer te akosa les loko wana okomi ko forcer ou soit papa na volonté ça loko wana to bani ko forcer mais boza mikolo boza ba marié loi o ya sika ezali plus sévère que loi wana ya kala nazonga mo mutuna nanga bien moto ya mibeko parce que effectivement kuna mais na tuni katango leki na télévision okoloba kolobi ke ngai na yebi moto aboma intel nazana ba preuve o na yebi ete intel moto aboma ba moto intel asala boye aza mwana ya boyete aza mwana ya boto boyete est-ce que okipe kozala moko ba infraction o pe l'état ko landela yo soko ozobimisa vérité ya makambo yo yebi parce que to ba ete vérité parce que to moto akoloba ka yebi mibe ayebi nyonso azala ba na ba preuve na ngo aleki na on a été fait pour la bon est-ce que okipe kozala moko ya makambo ko ça ete l'état ba nokolandela yo biso to lobi na boy ngai nazo kende kuna te biso tuni te wana lobi te ke non ezade o ba ko sambisa ni mais na lobi ke ekoki kozala soki moto to longola te effect te soki moto aleki pona kozwa ta image yebi ete ngana za koloba na zala ba preuve ya ndeko intel nazala na esika boy na yebi aboma moto boy akanga yo soki ozali na besoin ya ko dénoncer eloko zo mona mabe na sira tant to bandi émission to lobi boyi kene na la police kene na parquet kene na tribunal ezali wana babenga ba voix judiciaire ba voix appropriée ça va lobi ke oui nga pas na yebi ke ndeko tel abomi mutu tel etando ike obino bozali nango ezali tribunal ete ezali parquet ete voix oyo bazo ko pesa bino yango wana soko moni ke par exemple bozali na ba élément ba preuve ndenge bino bozo ko loba
ok comme ça la dénonciation wana et pas autorité judiciaire yo ozali journaliste na yebité na yo ko lobe pas na yo ko bimanini et ko bimanini dénonciation calomnieuse ba imputation dommageable donc eza lokwa likamo boné ko kosa na yo ko kosela mutu na ko kosela puis c'est mutu na ko loba ke non wapi ba élément oyo azoko lakisa ke nga nazali wana mais soki okei lokola na tribunal ofundi mutu que non tala ya funda asalaki boye ba condamné ye oya na jima otobenga ka jima moko acquérir l'autorité de la chose jugée que regardez je me suis plaint contre lui, j'ai saisi toutes les juridictions, aujourd'hui moi j'ai un jugement qui a acquis l'autorité de la chose jugée, il a été condamné pour avoir commis telle infraction. En tout cas ce que je viens de vous dire c'est vrai. En tout cas le coup ozana ba preuve wana ozali quitte la tala jima yango yo to sambaki na tel tribunal ou soit bazo landela eboyi mais ozali na eloko moko te olekaka na étendu moki obanda koloba bongo mais muninga musu ba koloba ke wana ozo saba imputation dommageable ma sœur c'est un risque et bino pe ba journaliste peut-être bozo ko yamba pe bato je pense bien bozali pe na déontologie na bino permettre ce n'est pas ngai faut boye ba pe ba question yo boko poser mutu boye ba pe nini oyo pe mutu ko zongisa pour non seulement yo moko journaliste ozo ko mixa pe na casquette wana ya mutu wana puis ba ko landela yo pe na kati ya eloko wana na mibeko na bino pe na mibeko musulo ko code pénal na ba biloko wana pe na ba question bozo ko poser pe biso donc il faut qu'on soit pe ba réserver par rapport à na eloko wana to lobi boyi kotanga kombo ya mutu na lokuta na etando muki oyo eloko wana elonga maniti ezali imputation dommageable bakolandela yo donc photo sala biso nyonso attention tokoya maboka ya l'état te alors mata tokomo pousse la moi mokie na suka ya émission na biso mais tomonaki mikolo tukoleka Ibrahim Kabila oyo alekaki batando ike pona koluka ete azana ba vérité pe ya kobimisa ayebi ete oyo aza mwana intel oyo aza mwana intel oyo aza mwana intel te tomonaki batando ike est-ce que procédure wana ezali pe malamu nakanisi madame la journaliste ka lokwa na uti kokoloba awa mboka oyo ezali état ya droit tozoloba lelo tozana esengo état de droit ezali mboka oyo mubeko ezali likolo ya mutu nyonso état et droit ezali anarchie état ya droit ezali libertinage te ndeko azoko leka na betando moke et pas na bino ba journaliste azoko loba ke non azali mwana ya défunt Mosé Désiré Kabila si de suite si réellement azoko mona akokende wapi kande nazoloba akoya koloba yango na télévision te akokende devant ba juridiction ake kosenga ADN kuna et bon na télévision ko sala ADN nini instance quoi autorisé pour que nous sali sa ADN ezali ba juridiction ezali télévision te et to lobby boy soki botangi code de la famille loi ya 1er août 1987 modifié na 2016 so totali kuna tokotala ba preuve o bazolo balokola ya mutu fozala na acte de naissance o izana kombo na yo fozala affilié cela veut dire papa na yo à reconnaître yo affiliation tant papa no à reconnaître yo apeso déjà kombo na yo ezana mutu musuta ko contester comme wana kaka ye moko ata soko zaki mwana obimaki pa na yete to lobana boye soki mwana monike azali na nana ko sala action à recherche à paternité soit à maternité lobi ke nonga nazo luka papa na ngai biloko wana nyonso okende kaka na tribunal le roi lelo isa tribunal de paix luki nano action à recherche à paternité obi ke oui papa na ngai mutu ko contester mwana ezali papa lobi contestation ya nani ya mwana bike non oyo azali mwana ngate ezali mama ezali bandeko ya papa mais tant mutaye déjà na ba preuve na ye oyo lobi par exemple que non ozali kombo boui yo ndeko musoko monika azali ndeko na yo te okoleka na ba télévision te okokene na juridiction au saisir juridiction que non en tout cas tozo contester que o azali ndeko na biso te talabo alors okosenga ki bon ça va lokwa biso to ye awa na tribunal
ordonné examen au local la lelo izali à la mode ce qu'on appelle ADN basali sibino examen malheureusement ce qui est ça que yo ndenge zo ko senga ADN wana que ozali mwana wana te mwana mutu wana te comprendre et lelo nde tozo ko loba to kende na lokwa bato bazo loba que non technologie musée akufi ça fait 19 ans akufi na 2001 ADN nango bako sala nini faut ba kende ko déterrer et ça va procédure hein ko déterrer ndenga zali wana faut ba kende ko déterrer et ça va procédure faut ba kende ko prélever na yebite ba ko prélever souki ou bien mikwa ainsi de suite ozoka que notre technologie a évolué au moni ndenge bazo ko senga ADN oyo ya musée pona ngana moni que za opération moko complexe ezate ke kaka ndenge bato bazo komona puisque muto déjà akundamaki pour lokola na musana biso to lobaka muto azali vivant bazui makila na ye loko bango bazo lobaka bakozwa soki basuki ainsi de suite mais eza procédure ezali complexe hein puisque muto akufi eza ba procédure d'abord il faut basala ba démarche belé tribunal et permettre hôtel de ville ba makambo belé bake ko prélever ba nani wana ba médecin légiste ba makambo belé ti ba koya ko sala wana ezali likambo côté lokola tozo komona ba bazo ko sala ke non de tikotak non il faut basali ça vraiment examen wana soki ya monique azali ndenge azokoloba azali moko ya ya mwana ya musée quoi de plus anormal à saisir ba juridiction compétente akende contester yango na nani na tribunal aloba ke no wana azali ndeko na yete après ba ke ko salisa ba biloko wana mais ça ne vaut pas la peine au le kanana na télévision okende ko sa ba biloko wana ezoko pesa biete ba biloko wana na moment au pe biso d'abord na ba maladie otozo ko bunda nani ya covid ba rassemblement zo ko sala ba biloko wana vraiment ezali bien te tozo ko mona lokola ke mboka na biso ezako pesa bien te makamuso ezoko lekana na mboka ngana zali pour mutute na lobby ke soki azali de deux na famille soki mutakufi ezana liquidateur je pense bien ezana liquidateur soki azali liquidateur je pense bien azana bandingisa je pense bien azapena ba avocat azana ba juriste pe faut ba aider pe par rapport à nanya likamana zoko sala mais ba ko sala ngote vai qui comme si tozana état moko ya anarchie non ezali droit na yeme asalela yango na ndenge na état de droit ezoko senga basela ngote asalela yango na ndenge ya malamu ndenge mibeko ezoko senga do mibeko sengi te ke koleka na télévision ko ya ko lobete eza yango te eza bo ça veut dire que mibeko sengi okei na justice na tribunal de peine ngo ebisi biso ke okei de wana kuna ndo okei ko koloba makambo nyonso olobi makambo nyonso osengi obanisa d'abord contestation obi que non en tout cas yazane de kona bisote en tout cas tozo contester ye to li pe basali sape makila examen ngo na tozo benga ADN yango na uti koloba awa que non ADN pona na musée o akufa depuis 2001 lelo tozali na 2020 19 ans après c'est très complexe faut pas déterrer yango ba autorisation eza belé eza opération moko ezali un peu complexe mais loko eza bongo to linga pe peut-être et toyoki ke soki pe l'ancienne dame maman Olive pe alobeli yango quoi de plus anormal c'est aussi peut-être pour éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale mais to limite que no ba politique bazwa likambo wana puis ça c'est vraiment une affaire privée to limite que ba politique bazwa likambo wana si réellement ils a affaire à nani famille Kabila ba politique ba kokolata yango te mais tozo mona comme c'est coach et coach lelo na kata mboka na biso moi mokena loba moto mibeko parce que comme pour moto abima malamu aloba likambo ete yoka il faut atanga kombo ya oyo azalaki mwana intel ete sati Kabila oyo asalaki boye azalaki moto ya boye te po ete makambo etambola malamu ndire na mboka makambo so ko sala te ezate makambo so ko lobeza te foto zonga akala makambo asima ou bien makambo so peso tana ngo biso te na mboka so kitobito loba malamu. Maman, je pense bien que tikala na phrase moko ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi lobaki ne va pas fouiner na oya elekaki. Ezali contrat signé na population congolaise. Donc wana ezali oya pesi akofine ti. Mais tozo regretter que batu bazali na côté na de part et d'autre bazo ko forcer que a violer eloko wana lobaki. Tozo lobaka makambu ya soki ya Ibrahim Kabila. Ça c'est vraiment une affaire purement privée. Il y a famille na bango si réellement azali moko ya famille Kabila. Etali vous êtes moko na biso ne. Etali makambu ya mutu moko te. Même si l'ancien chef de l'État azalaki mokonzi na biso. Wana eza makambu na bango privé.
ekozala ye Ibrahim Kabila na le reste ba Kabila etali biso te mais non etali biso lokwa azaki moko sa biso boyeba mais etali biso en quoi neza makamuna bango ça c'est une affaire privée ya famille na bango etali biso na nini les gens na congolais mobimba azu yango lokola likambo na ye etali biso na nini ça c'est une affaire privée c'est une affaire privée toujours ko kama bande ko muso ozo ko zwa yango et comme li bango lokola soki chanson na bango oh Aden lelo komi soki bandenge nini te ezali likambo na bango pona nga na zomo que c'est une affaire privée et ça n'a rien à impacter na mboka na biso bakomisango gravité malheureusement bazokomisango grave ça n'impacte aucunement dans les quotidiens à congolais ça n'impacte aucunement dans la politique à congolais ça n'impacte aucunement sur les vécus à congolais au contraire ils ont fait oublier batou qui dans la pandémie il fallait to lutter na yango vraiment bolumbu ezala ya mwasi za ya mobali na kati mboka na biso ekomi lokwa likambo ekomi lokwa olalo la muki omoni olalo la muko moni vidéo mwasi na mobali basali olalo la muko moni atala ezokipe sote na basala nzambe na ba politicien nyonso ekomi kaka ndenge wana atake moto ya mibeko ndenge lelo ekomi mwasi na mobali fozwa telefone o filmer tant bosa makambo na bino lelo nzota mwasi na bakati ba telefone nzota mwasi na kokolo bakuta atake lokwa pe mwasi takoba ezali susu penda na valeur te parce que tu bete makambo sala makesika ya batumi balé mais lelo komi batumi balé basali mais biso pe batum susu to sur téléphone to sombela ngo pe mega totalaka atake moto ya mbeko wasa mondele wana lolenge wana eza malamu maman journaliste biso tout toujours ko regretter lelo ba téléphone comité et pas ba na biso attentat à lapidaire donc mboka iza susu na piderité na biloko wana mboka ezali susu na uti koloba awa ke biloko wana nyonso ezali érigé na infraction biloko wana ezali bien biloko wana nyonso code pénal na biso epekisi yango mibeko ya mboka epekisi yango malheureusement izozwa ampleur kaka biso mo tozo ko décrier yango soki ekomi na bakonzi ya l'état na parquet basali biso moto bando lobake to komo loba oh c'est la politique biloko wana ezali mabe toki ko supporter yango te toki ko linga yango te téléphone ya mutu nyonso lelo ezali plein ya ba image na mabe banda ba minere ti nazoloba ti bakoko masé ezali eloko mabe ezali pe pasi bon lobby na utolanda ministre anani ya justice a lobby ke bako lutter contre ba cybercriminalité je pense que faut ba mekande ko tala mibeko wana vraiment ezala certes na code pénal les ba disposition sur réprimer ba biloko wana mais il faudrait vraiment ba disposition spécifique qui réprime sévèrement ba acte wana oyo ose se commettre na kati ba nani ba ordinateur na ba télévision na biso peut-être wana législation na biso ko za un peu en retard pourquoi ba mboka musu lokwa ba France na ba mboka musu baza déjà na point na biloko wana il faut vraiment basala biloko wana que po soki ba mo lokola ke ngai na bandi na zu image na sali balandeli nga batalika ndenge bandela kiti na suka ba réprimer ba kanginga pe ba sanctionner nga mais to crier kaka politique te po ezokoma awa mingi ezokoma ka politique o azali mutu abo si desu. Merci beaucoup Motami Beko to comme na suka ya émission na biso mokolo lelo mot de la fin na yo par rapport à moi sotolobi awa pe nini ko koloba papa bande ko balandi biso et na remercier bino na invitation na bino et na lekaka mingi et pas na bino oui seulement que cette fois-ci ezali moment ya confinement lokola pe bozala pe na besoin pe boyoka pe moi position yango pe yango na yekoloba na kanisi ke ponga na lobby na fingi mutute constitution ezo garantir ba libre expression na s'attaquer na mutute na lobby oyo ezo koloba oyo amoni ke nga na s'attaquer na je pense bien d'une façon ou d'une autre a excuser nga mais nga na s'attaquer na mutute na lobby oyo mibeko ezo koloba na kosenga na bino ke bo vulgariser davantage bo lukaka bato mibeko ba vulgariser ka chaque point ezo koya bo luka ba spécialiste izaka nga pambate ba juriste baza ibele ba ko pesa pe ba position na bango peut-être nga na lobby et naza incomplet za pe na ndeko musupe ya kolanda ko loba kino place na lobaki mabe et position ne peut kozala bien on se complète dans la vie je me dis pas que nyonso nga na lobby ezali vérité l'être nani eloko nyonso mutasala izana ba moi ba
bambeba en tout cas na remixer bino makasi boko bana musalo nzambe asunga bino et comme bien lobby pinza ozala pena chaîne à télévision là. Merci beaucoup on a dit sur la nouvelle tendance tozaki wana elongola bata bibeko pona ko meka pe ko yeba maso zali koleka parce que lelo to koma mona ganyo soso ke bimi boy po boy yango to bengisaki moko bata bibeko a expliquer biso oyo ezani ni je suis sûr que bolandie na bokebi to biso stoyoki ndenge ni ça veut dire que quoi acquiser mututé ça veut dire que mibeko eza ko sala musala na yango biso pe tozawana lokola abato to kolada oyo mibeko eza ko sala toza toujours si ma mibeko parce que moto moko te aza likolo ya mibeko. Merci beaucoup pour la fidélité na bino à la nouvelle tendance. Merci beaucoup pour la confiance et fidélité oyo bopesa biso na nouvelle tendance. Merci beaucoup l'équipe technique Mobimba oyezaki d'accord nangai. Merci beaucoup à GDO derrière caméra. Merci beaucoup à Couleur Basele. Merci beaucoup à Jordan Panzou, pourquoi pas, et pas il y a Élysée Oyo Aza ensemble na biso Élysée Basele. Merci beaucoup à toi Élysée. Oyo Olanda biso Aza ensemble na biso pourquoi pas ya Dona Konde. Merci beaucoup de bande ono so bolandi biso na rappeler biso so bande ko bo menacer biso na ba téléphone menace na bino et bangisa biso te. Toza wana pona koloba la vérité, rien que la vérité. Ça veut dire que si on sali ma bête au lobakaka, si on sali ma lame au lobakaka, donc la menace na bino de téléphone nga et bangisa nga te. Non, et ça va tout nyonso oyo menacer biso donc tosaka wana pona koloba vérité, rien que la vérité. Merci beaucoup na confiance et fidélité to kutia na bino na micro misali koya na numéro ya Sikabai. Avec moko na pe quand on y a qui na parquet pe magistrat monique no ya ba indice yango na tinda ki kuna donc magistrat musala na yango wana on a ke nazomona te place oyo na ko reprocher magistrat wana et ce qui allait te pona nga nazotala nde musala mibeko oyo ba pesa ki yango wana zoko sala ko côté la mutu moko te ngai nde otuninga question par rapport à nabi que non pona biso auto yebeli ke bakangeli pona dossier nani ya Mami Chibola oyo azo simba certificat d'enregistrement na illégalement oyo pe semblerait-il qu'azali victime nani avion tozo zélande parquet azali na nani ngai nde oyo to yebeli viol les occupé moi na mukete mukolote biso tozo kotala nde yo tuninga en tant que mutami beko bazo ko landela eni ngana bike non bazo ko landele mbeba mususu azali ezali viol oyo nde parquet ezoko yebisa kasi yonga na tozo loba lelo toza na esengo état de droit ezali mboka oyo mubeko ezali likolo ya mutu nyonso état ya droit ezali libertinage te. Oyo ngana sana yango salabika mwa yawe Simbola loboko na yo na bomoi nanga yeswe. Tu es assez longtemps demeuré sur cette montagne. Oh salabika moi oh papa salabika moi papa na lola salabika moi nalembi situation oyo ngana sana yango salabika moi yawe. Simbola loboko na yo na bomoi nanga yeswe. Tu es assez longtemps demeuré sur cette montagne. Oh salabika moi papa salabika moi yo lobaki vous me servirez moi l'éternel je vous bénirai. Putuna moina vulana hiver na été na salela kayo na umeli pe mingi na poste salabika moi sala bongwa zanga lifuta basusu bakotuna ngai wapi kofulukisa moya ngai papozali wapi salabika moi wo revois ma situation papa salabika moi bato balobi nzambe nanga na lipongi basusu
balobi nzambe nanga ke voyage tolonga na yebi olalaka tonimbaka te papa nga na yebi yo nzambe nanga oza omniprésent yo ozali partout posa nanga ezali opasola mapata na mona bénédiction nanga en life papa wowowowo sala bikamwa yaya nasimba lipamboli nanga na tato lelonga na ngai na umela na poste yango ezali prophétie certainement ekokokisama na umeli pe mingi na poste sala bikamwa ekokokisama tango ninyo simbola loboko revois ma situation yaya na ngai sala bikamwa Daniela consultaki prophétie ya Jérémie délai ya délivrance ya bana Israël ekokaki Yahweh akotaki mabondeli pendant 21 jours et les premiers jours yanolaki ye sala bikamwa revois ma situation yaya sala bikamwa ngai mpe nakoti mabondeli mingi nakomona elembo te yango ninyo sala bikamwa yo mponaki Gédéon nakokangola bana Israela papa atiaki bilembo mpe amonaki loboko na yo ngai mpe natia bilembo na baveye jeune priere papa nakomona eloko te sala bikamwa yango ninyo revois ma situation nga nalembi situation oyo nga nazana yango sala bikamwa yawe sembola loboko na yo na bomoi na ngai yeswe tu as assez longtemps demeuré sur cette montagne sala bikamwa yaya revois ma situation yaya sala bikamwa aipela koti bajene prière papa na lembi kutu na moi nakoluka elongi na yo ya okosala te na umeli mingi na poste